Kongabi oya ko makenga respect et pas ya noko nanga munga pe azali. To be ngé munga de la presse pour sukisa makam. Munga azali. Décaré ma chia pe azali. Na côté mi sabino kaka na décaré, ngana ko lobelo ko mon côté. Kaka baleki nanga décaré mi chia na télé mi sabino na munga de la presse bon. Mona noko nanga ali tanda chou bébé tanda bango. Ngazali ko lobelo. Yeko ndenge nini? Na mokilo ya kilo. Mbongo après kokunda Zulema lisolo mususu ya mabe ezali koya natanga kina la kombo ya bana bino moko na kopesa na ngai kombo te na lobi boye papa chéri akufeli lisusu mwana lelo tozali le 22 mars tozali le 22 mars bandeko na ngai Zulema nani mwa Zulema kufaki bandeko matanga mosusu ye bino bato bokenda kosala ba émission ya droit de réponse ya biloba boya lisusu koloba awa boya lisusu koloba awa dossier lisusu asikeye boya lisusu koloba awa nazozela bino bokanisi ngai ken nakoki kobanda kobanga bino soki ngai nazwi message ya Nzambe ngai nakoki kobanda kobanga bino soki bana ya papa chéri bozalaki prudent na ba message oyo nazalaki kopesa makambo elingaki koya lelo te nayebisaki bino nalobi mopepe wana ekokende te nalobaki eza na 2 personnes okese ezali mpe na mwana moko biologique nalobaki mwana moko biologique mpe azali bandeko na ngai nalobaki etikali 2 personnes na 2 personnes wana mwana biologique mpe azali bandeko bokende kofuye information na ndenge na bino oyo nazali koloba bokende kofuye information na ndenge na bino na minute oyo papa chéri azongeli lisusu même système matanga ezongi lisusu bandeko na ngai matanga ezongi lisusu naoka nanu yo mige nyema yo mige komi yo ozalaka na besoin ya kodétruire makambo nga na osala oyambaka bato otunaka bango baquestion mpo baloba mpo mokilei na nga mige nga napesaka message ya Nzambe sala bakampagne tu ezosala bonjour bandeko na ngai bana susu asikeye boya lisusu koloba awa nazozela bino bokanisi ngai ken nakoki kobanda kobanga bino soki nga nazwi message ya Nzambe ngai nakoki kobanda kobanga bino soki bana ya papa chéri bozalaki prudent na ba message oyo nazalaki kopesa makambo elingaki koya lelo te nayebisaki bino nalobi mopepe wana ekokende tokokomisa mois de juin te mopepe oyo ndenge ezokende tokokomisa mois de juin te nalobaki eza na 2 personnes okese ezali mpe na mwana moko biologique nalobaki mwana moko biologique mpe azali bandeko na ngai nalobaki etikali 2 personnes na 2 personnes wana mwana biologique mpe azali bandeko bokende kofuye information na ndenge na bino oyo nazali koloba bokende kofuye information na ndenge na bino na minute oyo papa chéri azongeli lisusu même système matanga ezongi lisusu bandeko na ngai matanga ezongi lisusu naoka nanu yo mige nyema yo mige komi yo ozalaka na besoin ya kodétruire makambo nga na osala oyambaka bato otunaka bango baquestion mpo baloba mpo mokilei na nga mige nga napesaka message ya Nzambe sala bakampagne tu ezosala oyambaka bato mpo basala déstabilisation mige okobunda na Nzambe bino nyonso tu bato oyo bosala bakampagne ya kodéstabilize message ya un messager quel piena c'est un messager naza messager bandeko bokebaka na ngai ata ntango bosololaka na ngai na batelefone soki nayebisi bino likambo ifo bokebaka surtout nasololaka na bino na batelefone soki molimo moko ye na sentire eloko moko sérieux meme na telefone fo bokebaka na ken piena oyo azoloba
bandeko na ngai bokende kofuye information bino moko bokoyoka makambo ela auti na nzela kota pieto auti sport na pokwa auti sport aobima na sport aokatisa na pieto po azonga ndako makolo bamonika mutuka etuti ya kwei mutuka badeta babenga sami mutuka o bamoni olisote donc baversami yakuti deja kufi sur place bamwana wakatisa nde na pieton me mutuka ebimeli mwana pieton abotami na poto bazofanda immeuble yango bavanda mama ne bazofanda jana yavanda na 4e étage mama mi na 11e na cerveau botote mwana ana botami awa koli awa ayebi pieton mwana botami awa océane akoli awa mwana waka auti sport balinga koma ogarde bate auti sport azokatisa na pieton bamonika mutuka etuti mutuka mwana deta famille bamoni osote bazwi bakangi ni chauffeur nini bakufi sur place sikoyo leta bato baportable na ye bafunye bacordonnier kaka sikoyo nde na ba 12 ya babengi bayo omona ke bamoni numero ya mama na ye nde babengi mama na ye badose ke mwana kufa elobi na butu sikoyo mare na ye nano informe papa na ye te nayebi te mpo nga nayebi te ngalokola nani biso bakabona na concert na me bana bazali na ndako nde ya babengi bango bese na asiko nde mutabenga losandra ningo océane na kofinga biye sokeli mpe nalobai makambo tolokoyo lobaki koma ya junior azape koto po junior okomprama bamila mpe bakanga banjoto aoprotege mwana ye azale ebeke sikoyo mpa bato bazali baotira attention te accident kaka mutuka etutaka kaka bato eza pasi eza pasi mwana ya mama na ye aboti mwana na ye Nicole Longondo aboti mwana na ye apesi ye areconnaître kuti mwakamba mama nde balinga bafonse lokwa yiba komi na mwa ocomprendre amemeli mwana jibe na 18 ans nde amemeli koposate mwana jibe na 18 ans na ki amemeli ye biloko ekakekele mpe nazolenga biso mpe basi tande balisiko mwana kei na liste ozomona mwana akoma profete sakoma na église mwana mama nakoma mama papa akoma na église aya na église amonena na Paris ifale kokotisa bana nyonso bapriere parce que makambo ezokende mabe olobaki bato bamona kolokwa moto aliboma ocomprendre bakoma bato oyo tangi bamona olokwa liboma ta siko mpasi bati kobeta koto ifo olakisa bato sikoyo mwana akufi wi mwana océane moto tuna nani mama na ye basala mama na ye mwana ebenga ye ifongi mama ye ifongi moto apesa mama ne mokanda basala mariage afona ye ifongi moi c'est basala mariage ya fona chef ifongi mariage ekotaka na bainternet wana bango basipasa mokanda okomprendre ye ifongi ayebi petite ya ye ifongi Nicole Longondo so obenga ye ifongi siko bisi ye ifongi nani l'océan ya kofi ye ifongi oluba bon voilà chef ifongi mama na ye azalaki bato babili bapipeti ya baye ifongi sikolokwa pazo mpere aboti esenaki ye ifongi adeklare ko basala mariage mo mpo mama azomosaza mokanda mama na ye Nicole Longondo siko so obengi ye ifongi sikoyo mpe soko ye ifongi tayebi bango de az ayebi mpe lisolo mwana so obengi ye ifongi sikoyo nose ye ifongi océane pia na mwana leki no Nicole aopeso baidentité nyonso. Voilà, bonjour, bonsoir, bienvenue chez nous. Vérité News à télévision, c'est toujours un réel plaisir de vous tenir compagnie. À la présentation, c'est votre humble serviteur des Karibachia, l'homme de Boya et Makamboeza, garçon 1m70 par choc Kingo Mwambe. Je vous dis un grand merci, abonnez-vous massivement sur Vérité News à télévision afin de ne rien rater, afin de ne rien louper, parce que chez nous, on fait toujours le nécessaire de vous tenir compagnie pendant quelques minutes. Je vous dis un grand merci. Bonjour Kinshasa, bonjour Brazzaville, vous suivez cette émission. Nous sommes en direct de Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo. Voilà, laissez-nous souhaiter un heureux anniversaire. Joyeux anniversaire à vous, que du bonheur, longévité, prospérité sur votre histoire, que vous prospérez à tous égards. Nos sincères condoléances aussi le plus attristé. Dans famille tout baza éprouvé, babouns pas être cher na bango au nom de Vérité News officielle et toutes ces personnalités. On vous présente nos sincères condoléances le plus attristé. Nous passons directement à la grande famille de papa chéri Bill Adam, l'homme qui a sécré la banane. Nous sommes de cœur avec papa chéri Bill Adam. Courage, 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 courage. Ils a passé que sa jeune fille bongo, on a 27 ans.
1988. Donc, courage à Papa Chéri Bill Adam. Nous sommes de cœur vraiment avec Papa Chéri et la grande famille de JB Piana au Babungisi, Morona Bango, Babungisi Yaya, Babungisi Leki, Na Bango. Voilà, je dis un grand merci. Abonnez-vous massivement. Likez, partagez le site commentaire, ça nous fera énormément plaisir. Je vais d'abord parler sur la disparition de Océane Piana. Océane Piana, Oaza Moko, Yamouana JB Piana, Oyo Akufaki hier, Akufaki samedi. Donc, et puis c'est polémique dans les réseaux sociaux. Et Mathieu Kitty, Moutounio, sur une version là, notamment confrère Nabiso Ken Piana Makizembe. Nabiso, Ene Nabiso, Yaya na âge, Yaya na Moussala, Ken Piana Makizembe, Yepe appelé par révélation par rapport à la disparition, il y a la fille. Mais avant d'abord de commencer par toucher le Ken Piana, tout le monde a dit qu'il y a disparition, il y a la fille Océane. C'est là les informations qui sur place. Balobi Boye, Océane a Koufi, a Otaki Sport, a Okatsa Prince. Babiso ba saleso ki sasa melongwa babiloko ba cheso ba marche pied wana en fait ba ligne na pembe wana ba benga na potoni ba marche pied ba benga bongo voilà ala ko katsa na kota ba piéton voilà kota ba piéton alors kati ça normalement biso to ki na poto code de la route ça respecté na poto ne ba expliquer biso ceux qui va sala accident ba caméra de surveillance et zalaka. Ce que moi je me pose des questions tant au ciel ba ko katsa prince kota ba piéton. Code de la route, en fait, je n'arrive pas à comprendre cette histoire. Je n'arrive pas à comprendre cette histoire. Pourquoi je n'arrive pas à comprendre? Tout ça, c'est un Mikolo. Océane a Koufi, Nanzela, voiture et ramassé et tout ça. Avec la place à piéton. Mais malheureusement, quand tu dis ça, ça va piéton, parce que ça va piéton, il y a le sauté. Tu vas au 4, ça va bola, faka, bon, tu vas au côté, tu vas au 4, tu vas au mata. Mais la porte de tout le monde, on a respecté, respecter la ligne, pendant piéton. Na ba ligne ba piéton ba respecter wana mais ma curiosité zo na niveau oyo ndenge osena ba ko katsa macadam azo kenda katsa prince comment expliquer mutuka et moi qui so ba mutako déjà na katsa macadam na kota ba piéton il faut mutuka s'arrêter. OK, et cette disparition mutakufi OK c'est bon mais tout ça va analyse par rapport à les kambongo de komeli. Poto toke ko atterri na ba belobi nyonso zo lobama autour ya disparition Océane. Papa biki Océane na botama na poto donc Océane botama na poto bongo ayebi nzela ndenge ezalaka. Ayebi que pendant 4 ça il faut faire rouge pe ça il peut faire vert 4. Donc ayebi nzela bien. Baba joli comme la mutu mutaye barate. Mais faut tout ça ba paramètre pe nyonso. Océane ça mta sikate na poto. Océane nzela poto mo ko échapper mingi ba botama na Paris. Babia botama na Paris. Donc botama na Paris de 1988 wana. Donc ayebi ba nzela nyeso donc atangi na Paris vine mo élection na Paris. Donc aza d'origine congolaise mais aza parisienne. Aza parisienne. Na mutaba na Paris déjà elle connaît tout. Elle dit que ah biso to na boy to na boy mais est-ce que ndenge ni ko sala voiture et comme à niveau tout Océane. Je me pose des questions, je trouve pas la réponse. Depuis, je m'inquiétais sur ce sujet. Je me demandais qu'est-ce qui s'est passé en réalité. Qu'est-ce qui s'est passé en réalité? Attendez. Tolali Tolamu qui peut, quand les mêmes jours, tout le monde Ken Piana a élu biso par révélation. Ken Piana a expliqué biso liwa ya Océane. Selon ba dire ya Ken Piana. On trouve que liwa ya mwana Océane to liwa aux ta BCBG et ça ba BCBG mta to ba papa chef de en terre ya marambo nyonso pas koloba déjà que liwa ezala ki na ba no déjà que mutu de ba ko kufa na kata groupe a BC ya kata groupe a JB na moko ya famille vous accusez qui indirectement vous accusez JB Piana on se vole pas la face. Par rapport à Biba dire à Ken Piana, na loba ki na bino na comme messager. OK, c'est bon. Ba message ngo bino ba prophète ne bokomba Ken Piana prophète qui prophète ngo komi. Na poto na pe ma BPT, oko ma prophète. Na Kinshasa ko zano peut-être muto olekana mais na poto oko ma pe muto mosala nzambe. To boité. La Bible même nous recommande, il fait grâce à qui il veut. OK? Il fait grâce à qui il veut. To bona biso pete ngolu to boite grâce nzamba ko solo pe ngolu o mape mosala nzambe na poto mais manière nini ya ko pesa lo information zo pesa
Elle fait cette information, ça nous montre que ça a un compte à rendre, na ba Roger Ngandu, na ba Mige Nyema, na ba tourner sur la émission qui contre Yondo Zolo, na ba dire na vidéo sali. Vidéo sali que vous avez au pesa qui déjà message avec qui liwe zali, to ma beko koma na famille JB. Donc ba tu as on est quoi avertir JB directement, tous ont accusé JB directement. Tout cela. Ils ont accusé JB, ils ont informé JB, ils ont prévenu la famille JB. Pour te dire que l'Iwe Koko, moi c'est là ce qui est révélé condamné. Ce qui est révélé est condamné. Quand ce qui est révélé, il y a l'eau moi ma bé, tant qu'on télémène la prière, et ça ni les sans effet. Quel pianoton aux autres qui l'Iwe Zulema. Avant que maintenant dans le l'Iwe, il y a Océane. Tant aux autres qui l'Iwe Zulema. Quelle démarche tu as fait dans la famille Zulema? Quelle démarche tu as fait dans Yemro Papa Chéri? Quelle démarche tu as fait pour la Zulema? Parce que Zulema, personne dans la ville, dans la premium, et pas bien George Coach dans Pokémon. Tout le monde monnaie dans la Pokémon, si comment je me pose des questions, ok? Moi je me demande, est-ce que qui révélation que l'Iwe continue dans BCBG? Démarche ni au salaire qui quoi qu'on la émission, c'est pas une démarche. Quand on a une émission qui est dans le monde, on a sa famille JB, ils ont démarché. On a exposé l'ibota. Même si dans l'église, ça va révéler, ça va mort d'homme, va bien micro. Frère Songolo Yaka. Yaka oye liboso to ser songolo yaka liboso ba longoli micro ba oye boye ba professeur nyo sote ba exposer na télévision ba professeur nyo sote ba lobana kati église aux yeux de tous ba tala ka professeur ko lobala professeur ko lobate ba tala professeur ko lobate tant moni professeur so moni ko toucher na ba vie ya batu parce que papa chercha na choc quand on couvre deux personnes ba landani akufeli Seguin akufeli Dani Zulema cerveau monteur la casa groupe à BCBG ba disparition un peu tragique. Oh, kamusi mokili kamusi na mo papa chira lela Seguin na motema ne mobimba ba les à côté qui était que m'attaquer en total en parce que ba les à côté tu as ba preuve tu confirmer tu affirmer maintenant on va présenter sur les réseaux sociaux. OK, on va présenter sur les réseaux sociaux. Papa Charles qui au cœur à scandale a bon ici Seguin qui bras droit naé autre on a question tout le monde papa chéri tout le monde Seguin. Tout le monde Seguin, tout le monde papa Seguin qui chef d'orchestre pendant beaucoup des années avec la tête sa groupe à BCBG. Disparition na et Etikabane Bouche B. Disparition avec un simple accident. Et pas Seguin tout le monde accident. Et pas aussi tout le monde pas accident. Ça ils ont fait ça ma réflexion musique. Mais le quoi tout ça dans le ministère à condamnation tu dois condamner papa chérité. Tu dois vouloir papa chérité. S'il vous plaît. Tu comprends vouloir papa chérité na moment azomi tour ba question ba liwa ba tse zo utara wapi parce que Seguin ba tout égal la moutre et benyo putain les memi indeke que si Seguin koti sa mabele moi ne kuta otika sport azo katsa ka pa ba loko tena nzela ba loko tena nzela ku fait tiki biso azape mututs tu so accusé tozo le bamakambo nzamba lobi na biso to pe tozo loba na sana comprendre message à Ken avant de comprendre mama mige oui mige a touché toi azo nuire yo to boité message na yo eza ko accuser papa chéri indirectement to message na yo eza ko interpeller papa chéri pour la luka solution to pour nani to so la pembet. Moi je me demande je me trouve la question c'est quoi l'objectif il y a un message aux sur la télévision Ken Piana. Bah objectif ba message sur la télévision et pour nini et oui au comme to bona biso pété liwe zali muta mettre muta na décision finale na ba vie na biso azalati à part ye monzambe biso le to ba te on dit toujours l'homme propose Dieu dispose na ba ke na roke Brazza lobby mais c'est que na kepe Brazza petit to vana na Congo na Kinshasa to lala to lamuka nani coronavirus ya mutu nyonso akanga zolo na kashine. Donc cela veut dire que toi héros tu as 20 ans na bisoté tu as 23 ans na bisoté tu as 0 tu as lobby na bisoté tu as semaine tu as janvier tu as nini avril et kotate
Donc il faut tout ça m'amener sur tout banga kana on zato tout na monene nzambe. Muto ba teke ngana na mec ngana na décida pour na vie na non muta décida pour na vie muto azaki zaka ye mon nzambe. So na bi ko kufa. Ba ba kufa ba leka pe biso pe na beloko pété. Ba ba kufa ba zape ba sala nzambe bana ko banga nzambe makasi ko le ko na biso to banga nzambe na difficulté. OK? Ba sala pour preuve liyo ça pour na mutu nyonso. Ba pasteur ba kufaka, ba prophète ba kufaka, ba nganga ba kufaka, ba magicien ba kufaka. Mutu tout a kufaka. Donc ça mec mutu ko décider que ngalo kwa ngana za suprême te mutu za suprême na makambo azate. Mutu za suprême na makambo azate. Mutu décider rappel ba vie na biso za ka yemo ko tata nzambe. Ce qui le donne ça va permettre que océan a cette décision nzambe. Ça va permettre qu'il peut que le nani segan ko faisait décision nzambe. Ça va permettre qu'il pour la zone ma faisait décision nzambe tout ce qu'on condamner bapi. Franchement va commenter à quel Penozaki a raison. Raison niveau peut ça Ken Piano. Raison niveau peut ça Ken Piano va commenter dans l'émission Ken Piano a raison. On le voit que ça fait des semaines. Est-ce que Ken Piano a le bas qui peut pas trouver solution? Toi le bas qui peut pas koufa. Tout sur la pembe. Oui, professeur Kobima. Et ma bébé Ken Piano to minimiser prophétie na côté. To minimiser message to pas comme messager to boité. Message to minimiser en côté. Mais démarche ni sur qu'il y a démarche, il y a mesure na yo. Parce que il y a message, non pas que ça là to va faire sa prophétie à liwa, toi ma bébé ça là va faire la délivrance. Mais il faut to compte ma bonne délai 3 jours. Il faut to ça. Est-ce qu'on recommandait ba prière? Est-ce qu'on recommandait qu'il famille BCB après tout le monde attend ma vidéo pas tout le monde a quitté. To yo ka qui peut être monité. Est-ce qu'on recommandait qu'il bon prière? Est-ce que c'est un mot qui est tout sambe là tout beau téléma? Non. Mouton n'a pas on va faire sous passe. Mouton n'a pas on va faire sous passe. Alors comme ça non ba collègue tout ça ba séguin na ba collègue à service. Surtout pour que ce soit moi né biologiquement parlant. Moi na yemo le fruit de ses entrailles. Tout ça atteint la maturité. Toute la communauté monte que tout ça la communauté moi est censé auto maman kana ba sentiment à la con. Non. Tout ça nos sentiments. Nali kamu oyo mtakufa mtazo lela mwana mtana position assez. Tout ça n'était ma bête na niveau. Il y a ma polémique musique on ma BPT polémique cause mais polémique na mort de mes ala te botika ba polémique wana. Botika ko soutenir ba bêtise na kata mort d'homme. Peut-être les solo mta bungisi mwana na ye. En plus moi n'est pas moi si. Moi n'est pas soit moi si mbinga moi si bongo 27 ans so pe 28 ans. Mbinga moi si bon moi qui toko pepe aloba a botaba na France précisément à Paris yango. Mais comment entre parenthèses maman bonga qui prophète so maman bonga sambela pona moi été so qui professeur ken penezaki solo to qui na conteste on ba dit que maman moi na za pasteur ya mune na poto en église mune na poto na Paris yo aussi maman moi na sambela pona moi été yo si nzamba la kisaki mama ala kisaki mama na nani liwa na ndaku na yo sa sambela kite yo sa pasteur ba kufate bala ba pasteur ba kufate bo bana kala jiba ngwa liya bana tole bana kana kimkolo bana ba bote ba ti ba komi kolo pe bo ngwa liye bango pete alekisi bango tali somona kimkolo tango si jiba bana sa ba succès ba fara na ba fikin yaki mama faka liya bana tout que na conteste wana moment où je passe à faire la jibe ba BCB chez ba antité réseau betama ba pentagone et autres betama ba leur pelle les autres betama jiba liara banate série jiba za jibe ça to ma fara jibe na wera jiba lia mona te jiba boma matora boma mona kana ajo na ajo ijo alembi na déjà amo c'est la kutu bana ba sepelisa amona bana ba obala abalisa bana amona ba koko ndako mo lia bana ona kimkolo to solat amo lia bana ona kimkolo na ajo na bo mwana nyonso alie bango te na ba mama bango asese ba mama mo ba fausse couche te alors on a ajo mais pour ton quoi kim tu pour ton ngation dans la passe to sous dakin to sous mungwa to place monter botter sous pétrole mais c'est la méchanceté tout court entre nous soit dit. Je vous dis comment expliquer mutwana sazole la mwana mutwana sazole la non mwana pas ça beau papa toi que to le baki déjà dès na kata groupe moko na libota. Ce qu'on a donné toute la question bozo acquise papa chéri indirectement to bozo acquise indirectement to bozo ça net si on a comprendre to bozo qui est derrière tout ça. Qui est derrière tout ça par rapport à vos dires? Qui est derrière tout ça par rapport à vos dires? Qui est derrière tout ça? Maman, tous les qui est derrière?
Ce ça volonté nzambe te. Mutu moko ata kutu papa no za magicien occultiste. So anga bongo so za volonté nzambe te simba te. So muta kufi za volonté nzambe. Na ba commentaire kuna bal de match ko za la somo. Et comme ça ko za la finalement na mito peut-être direct ba compagnie minene mboka la biso to ba ministère minene na mboka na biso pour pas citer les noms ba kufela bana ba ministre ba député ba kufela bana ba président ba kufela bana ba kufela pela ba proche ba pasteur ba kufela bana mutu tout ba cordonnier donc liwa naturel donc interpeller na liwa te démarche à Ken Penezani. Autant arrêter bon chaque ta famille BCB chez toi son ça mais ça je fais ils en a précision celui qui va miguer ba c'est ba miguer ba télé mais c'est que démarche en ça ma bé ça démarche ba OK te quel ça démarche malamu c'est ça démarche yo ba Ken puis yo ba miguer ba roger ngan ba télé melio ça va te ba que te ça démarche malamu il est sur version ça OK nzamba lobi boye nzamba lobi que to ça la boye tu auras une recommandation. Il y a Israël. Vous savez comment la terre promise. Et Moïse, il faut ça, Moïse, il ne sera une recommandation. Il n'y a pas de prophétie sans prophétie. Il n'y a pas de prophétie, ça s'appelle la provision. Si on appelle prophétie, ça s'appelle un détail. Une démarche à suivre. Si on a une prophétie, il n'y a pas de démarche. Ça démarche. Ya ma bébé de Kenya lui son prophétie. OK, c'est moi dans le bain dans des semaines ngo liwe ko zala. OK, c'est bon ton ndimi mosakoli. Mosakoli Ken, Makizembe, ton ndimi. Puis to parle ton ndimi. Au changer comme envoyer des billets. OK, c'est bon. Parce que ma prophétie moi bino sur la télévision. Il y a la précision, il y a la directive. Là les prophéties faut une directive. Il faut ça la boy pour atteindre boy. Il faut faire ça pour que les boy. Pour comme place qu'il faut au côté pris. C'est toujours comme ça. Tout ce qui est révélé est condamné. Ce n'est pas la Bible. Hein? La Bible dit que tout ce qui est révélé est condamné. Attends, tu as dit que tu es condamné de nul n'est sans effet. Est-ce que ma cambo est la famille BCBG? Ou la manière ni, la démarche ni, la lolenge ni. La démarche ni, la manière ni, la lolenge ni. Est-ce que Yomoko en soi-même, tu étais convaincu que message au Elibiso, c'est un mot? Message Eli biso eza yango pa ba ela mo ba déjà là nous faut ba rocha pito pa la famille dans la nuit papa chéri na moi si na maman ya Océane ba la rappeler souté famille Océane maman ba Océane ba cause ote c'est que likamo eza ekoti ndoki likamo ekoti zelo il faut to la ndenge mozindo ekoti sa pito pa na famille comme que papa chéri ya matanga te ba gagner net ni en retour. Bon, gagner une ligne en retour. Oui, certes. Mais soit peut-être aux ingratitude des musiciens, on n'en disconvient pas. Mais eux, dans ma soula, aux affirmer que dans le baki qui est lié aux ala, qui est bien. On a une bandats. Il y a peut-être un mois qui bon, on a vendu une émission peu bon. On a vendu une émission peu bon. On a vendu une émission pas qui a lié moi, qui a sali peu bon. On dit. Et là, on va saluer au sang qui va ninga. Et là, on va saluer au sang qui va ninga. Oui, tout le monde appelle la famille. Tout le monde a un gilet à Kinshasa. Il y a 4 ans dans le tout le monde a un autre. Il y a 3 ans après, il y a un oui. Quand on va dire que il y a une précision, il faut que tu prière. Voilà, l'État va en quitter. L'État va en quitter. L'été bando qui te porte que on a prévenu que on a laissé preuve qui ndoki naï pas qui ndoki a monde de spiritualité donc il faut qu'il y ait un esprit yo so yo monde ndoki te il faut qu'il y ait une bible yo buka mabolongo yo ka roko shika baba yo kama ba shika baba yo ba shika baba roko bobo ke ozo yama ozo prier ozo mat ozo sauter pour que terre comme glissant bon na bondo ki ngala bonzambe siko ekongo tsheka ozola comme modèle na ozo tshani na kata libota o desa ile déjà na kata groupe de bakufi déjà famille ya maman ba Océane bon ça la penser ni na mutu avec papa chéri avec papa ya mwana non
message on va bien messager entre nous message prophète en haut messager bien soit message dans les réseaux sociaux boy ça nzambe na bino appelle ba directif boy ça bateau appelle ba prophétie tant que ce nazo mona liwe ba youtubeur ba sala nini ke pa liwa we kata nazo mona liwe ba comédien ba sala nini pa liwa we kende musika boy ça ba comédien ba kokufa ni na ba comédien ba kokufa na neo boy ça ba message le kutana s'il vous plaît parce que ce sont des mensonges. Ce sont des mensonges. Et ce sont des conneries. Nous parlons de la moindre de accident. Oui, ça peut arriver. Tout le temps, on va là. Tout le temps, on peut donner des liwats. Non, mais on a des choses qui sont jour en haut, tu es mais jour en coup, tu es autant. Pourquoi tu connais tout chat papa chéri dans mota là. Maintenant, Ken Piana, tu abuses. Ça va m'igner, ma baille, on se rend trop, c'est trop. Ce bien Roger, on avait été trop, c'est trop parce que aux autres même sa image à président dans Bango. Où il y a raison. Papa chez un président, il y a Roger Nganou. Donc Roger Nganou a une obligation qu'on y a qu'on interpeller, tout pour qu'on interdire mon tout tort dans ma belle image, il y a président na yé. Oh c'est logique. So la preuve dans ma loba. Hier à l'élection que nous avons le bel en abo, il faut pour ça la pour si là. Mais la façon dont l'obé là, elle est par règlement des comptes sur la télévision Ken Piana. Elle va règlement des comptes sous prophétie. Ou elle va règlement des comptes sur comment ça dans prophétie sous Teken. Oui. Olinga ça va règlement des comptes sur ça c'est l'homme sous té. Ce sont des règlements des comptes sur ça la biso. Non, là tu abuses mon frère. Wesh. Mon plat bon pas de kosi nanga tena kosi. Quel solo ba tu peux le bon ah na kosi okuta okosi. Na ningisi ka Zaire okosi la yo ngo kosi ko confirma oh mutu mabe alo kwa de carré. Na ningisi ka Zaire